bato wana nyonso ozomona bamozitu bafailu bamarte banani bamoïse bakoma baprésident na mboko te président mosusu azali seulement bakomi président sani bakatanga maboko ntango ebimisi baministre ministre information Jolino Makelele ntango ebimisi bapdg ntango ebimisi troisième personnalité ya seni dit Blaise Moniz ntango ebimisi bachike ebele kotangela nga bachika te bajika bakenda ba voyage nga zotangela bato baza ba 4 pays bato bakenda ba voyage kotanga ba ntango ebimisi bachike ebele nazo biso to ndo kota filmer ba toilette bachika on boniko. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste et 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais, défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Eh Yahweh, songa peuple congolais bitumbo tozobunda, Ezaya nzotote, Ezaya molimo. Archevêque Koutounou Fernando, eh Yahweh, songa bishopé, John Makiese bitumbo azobunda, Ezaya nzotote, Ezaya molimo. Pasteur Placide Jésus. Mokpadiko Congolais tellement bipai bisosa Isaac Mabaka l'étoile d'Afrique tenons-nous la main dans la main Congolais Nzambe tata la biso ndenge mokili ezali kotambola tango mabele kibiso yango nde pasi eyeli biso. Moté na bino nyonso balandi ya émission Sauvons le Congo. Émission Sauvons le Congo, c'est la première et la seule émission na 4 coins du monde, la précisez bien. Na ba chaîne tout, la seule et l'unique émission oyo eya na bit obe moko kozongi samutu na origine aye. Kozongi samutu sika ya utape mutu wana atelema akota bongo kande akolonga ape grita de ventre. Na pesi merci mingi na bino tout pe mbote na bino banditu ya émission Sauvons le Congo. Wana kabiso de part et d'autre na 4 coins ya capitale ya monde. Wabongo na France, wabongo na Belgique, wabongo na Grande-Bretagne, wabongo na Russie, na Syrie, wabongo na Belgique, na Afrique du Sud, na Congo démocratique, Congo Brazzaville, wana Gabon, na Guinée, na Togo. Bolinga kabombo mwana Congo ebino molobeli Neville Tokodi Maswangi autrement appelé Guyane Mbappé Abedachour. Tu as qu'à chaque fois pour des informations précises. Nous communiquons ensemble na bino comment tester le mec bon la plateau na biso awa Sauvons le Congo comme chaque fois. Tu es ambakaye, tu baraboye. Ce que mon remarque, on a droit de réponse. Quoi hésiter benga ba numéro wana au conseil droit de réponse na yo. Tu ambaki bongo semaine passée man mamona koko. A beta kibongo masolo ya mboka oyo injustice na justice ndenge nini congolais azuva bongo injustice a beta ko makomasolo ba diaspora libanda ya mboka bo commenter ki bo komaki bongo na kati ya chaîne biso bo commenter ba bible tema ebele raison pour laquelle to benga ki comme chef va bongo inviter bongo spécial chaîne biso azongi encore lelo pour na ko répondre na ba question posée. Mais comme TV Zali radio T, il y a aussi des questions oyo biso Tobongisaki. Oyo bino botunaki biso par rapport à l'insécurité na République démocratique du Congo, précisément encore na ville de Kinshasa. Comment est-ce que la capitale ba kokibo bokanga ba étranger to ba Rwanda to benga ngonini. À part ça, kor ya papa Fumu Kimbangu ya Ntungunwa. Simon Kimbangu akufa. Est-ce que Korwana o sabongo na kamba c'est le vrai corps naïe, l'isumero ko fungama, moko ko kangama, to éviter. Par rapport à ce détail par rapport à l'information qui passait, il n'y a pas de rapio. À part ça, Bangala, Congo, Swahili, business ça béton na béton. Mais réponse il y a man maman une émission passée. Et je crois qu'il va te béler. Alors réponse la bino pas naïe, ils ont encore le lot. Sans pour autant tarder, de continuer ce qu'on a bien sur ça, il y a émission, nous sommes une équipe technique. Bon, c'est parce qu'il est l'un des temps où il faut. Sans pour autant tarder, man mamona mbote na yo.
Mbote mbuta toko na kombo ya mvuluzi kimbangu dia ntungunwa na kombo balongo na biso batata mpadi buka makengo ntsuka na kombo ya mbuta toko simau toko ndia beti mutu mbata kongola zongisi bato basalaka na kati kuna ba gérant banani na police azalaka na porte babano menacer congolais. Allez, président de la République, c'est quoi comme un voile de bowling pour nous. Ngaza politicien, c'est naza apolitique comme Rastaman. So ba limba natika be mission ba kotanga studio, ba yo ko banzembo na koyemba so keza ya politique. Je suis fier ya kokumisa président oyo aza en place. So ki tilo malongwe na kokumisa oyo koya, mazala mwisingizi la te. Na ebi vima ke vie wana botama na limité. Atata ngo bazala kana lara. Tu sais que tu as la pauvreté, bah là il a la. Alors Kabila ne bengati. Mais nous avons il est devenu président de la République. Mais nous avons droit na oyonga nous avons na kisasa so bino nous avons motema talibino. Ngiri libulu ezati. Et tendance kuna banzele fungwama kasavubu matete bazoya na changu alobi déjà que na 5 programme né ya 5 programme il y a 100 jours ba tie déjà changu ndeto oro ba mettre croquer lingo ko tanzela nzela monsieur ko tanzela 5 et bimi Saint Martin do ba o tie déjà ba piquer ako banda do kolo toko ma sineza ki mateke nzeleza te ba tie ki ba tio ya nini ya résidus avant ba chanzela il faut pas fungula mai batala ba place nini et ko bimisa mai après batie c'est rien tala pays oyo Kabila niveau atikeli yango pourquoi bozo bossa na garçon wana et communauté Félix mais bien mona ngana na kumisa Kabila pour no kumisa mais musingizi la non kumisa mutawuti mboka musu pourquoi qu'est-ce qu'il a fait au Congo pour nous tuer, nous violer, quand ça va rebelle, quand ça va bêtise, tout. Vous connaissez bien que les commanditaires, il y a l'aventure, tous les autres qui ont le pouvoir, il y a Chilombo. C'est Kabila Kabanga avec leurs troupes. Et puis il vient à dire que Batumsou va dans le gouvernement, on va salana Mobutu, va salana Kabila, balaye bangotou. Bah yebi pourquoi? Administration congolaise, frontière. Batona ba côté qui tient Kabila là il a pouvoir ba frontière ya côté on est dirigé na ba Rwandais ba côté ina bangombe sina lobango mutasomba bangombe na ye siko na ba corps ba signa Félix a okende pressé marque wana te il doit mourir ba corps nous eza mutu fa kufa so salaire tout tika président na biso Abouta Racine. Il est vierge d'être président. Aza vierge. Pas même si il est président. Yo. Au banda makamuni place à muta 18 ans, il y a 32 ans les kaki. Na il y a 3 ans au bobo sana. Au banda makamuni. Ale bobi misanga neti nazo kumisa Félix. Bon la kumisa naye. Président Chine. On tinde resaba kisa ngongezo boma biso ba produit mo kanisa aspirine or ke ba badi banikisa man botika ba ventir ko nazala kati ya Congo makamunga la lobaka mwana poto mokote a protéger nga c'est le président de la République, c'est lui qui est l'autorité suprême. Si j'ai un problème, c'est lui qui va me protéger parce que nous devons défendre cause il y a peuple. Lui-même il est inclus dans ces makamunga la loba na longola kaye Atlanta kanga mona peke non atakaka ye ke fa changer ba vie na biso te azo linga acha ba racine ko bonga na nga na longola besoin te na bongo lycée mutema ayamba mfongo kimbangu aye banzamba bakoko na biso na baposa na biso balobi Rastaman azali neutre l'église au milieu du village mais comme ko finga na politique ko finga ba Martin Fayulu finga ba opposition na fingi Martin Fayulu finga nini ba finga te so balobi mutaza asala ba aventure na pays eza ko finga aventurier ne muteza ko finga manga sala droit bayu malabino wana balaka sala bayu malabino basala na ba YouTube wana ko bo poser ba question na ba YouTube baza na niveau ngala la ngote
Parce que moi je connais beaucoup l'histoire. Histoire d'Afrique, na yebina ba date. Surtout quand tu m'as Martin Luther King, au fait Boigny, tu côté Marcus Garvey, tu côté la rastafarisme. Au lieu qu'on a le Bamakamu. Mais où toujours le besoin Makamba Congo. Vraiment. Sur le bilan, nous sommes sur le panafricanisme. Ozo kana ba kombongo wana sikoyo na kota na monde bentelo bate bele bandolanda wa ezalaka bentelo donana ba capacité wana nazoya awa naza politicien te mais j'ai droit ya kokumisa président de la République. Ça c'est mon opinion. Vraiment. Hein? Faites accueil à celui qui est faible dans la foi sans discuter sur les opinions. Tel quoi pouvoir glorifier Chilombo et l'autre qui glorifie les politiques en âme. Chacun son opinion. Beaucoup musique Kabila awa. Bon yebiango bien tala. Bon yebiango bien que moi singizila. Tala batu badaye na pouvoir à Kabila. Ah, le grand frère na biso moko propre yé. Tala benemi na ye besingizila Faïlo Moisingizila Moïse Katum Moisingizila oh vieux azane ta double santé nani wa abandondo vieux alia trop wana niefu kambala mona muzito Moisingizila Olive Kanambe Moisingizila Hippolyte Kanambe Moisingizila otomona bato wana nyos bango siko bazana bambongo. Parce que ça la propagande froide, il y a pour humilier chef de l'État. Parce qu'ils ont besoin de pouvoir. Mais tout à l'heure, est-ce que vous avez Macron, Trump a le sous banda Bill Joe Biden. Au lieu de distribution Bretoni. Rien. Payer au marché. C'est ça que nous voulons. Comment toi tu crois sans avoir vu que Félix a ça rien en Boko? Il y a eu pour nous pouvoir battre M. Batikala Mitakala. Il y a battu David Atikala Mutakala. Il était aussi pédé. Pendant que Mibala Balabasi. La Bible M. Bino Tangangote, le livre M. Tangangote. Mutasala pédophilie, c'est Daniel. Daniel, avant là, on a un bal Nambeto. Tant qu'on a un livre à témoin de Jéhovah, on comprend. Parenthèse. Si le roi David, Abomi Goliath, a comment il a roi Saoul, José, Bezaï, Banan, ba prophétie bima. Ceux qui vont l'obliquer, Chilombo, Otekamboka, pour que soit pouvoir pas Rwandais, mais ils ont chemin en Zambé. Nzambe ou ta dirigé ndengwana azwana no bateau magique wana. Ndesi azwango man modo rezana ye. Mais fatala Kinois ya to sepela. Na boyibo sepela soka saliango. Parce que vous êtes contre. Mais nazoyib sabino avec le président Tshilombo. Il y aura un changement. Beaucoup on a vu ce que là tae alinga te. Et que changer l'esprit. Oh. Deuxième mandat à Mouloubana. Vous rêvez. Vous rêvez, vous rêvez que oui. Et c'est vraiment comme un patron. Écoutez, tout le monde comme un patron. Moutumo boye bité bondimi 18 ans. Moutumo gaye. Bolingata ça la deuxième mandat. Mais vous savez attendez. On a grande vision. Tout a la vision naé. Ça je vous dis la vérité. Hein? Tout a la vision président. Mais les Européens, si vous avez cliqué, les frères, ils sont en Europe, collabo, Nzambe a yebi pourquoi tu es wana. Et ça par hasard, tu es au diriger pays. Bota la vie politique à Nambe côté où taki nandenga yego koma. Nandenga sa lelo. Lelo. OK. Kasi tota la pe vie à Félix Tshisekedi Tshilombo. Nandenga koma lobby. Pour olingo linga te fa koma kana la. Pas un président. A mérité. N'a qu'à la réponse de Pessibissona. T'es un politicien IDPST. N'a pas la carte IDPST. N'a comme ça appelé président. Mais nous avons ce qui est juste. Je suis Rasta. Okay. Tout court, je suis Rasta. Tu es Rasta. Maintenant, toujours encore la réponse de Pessibissona. Man, à Tabatiaki Martin Faïlou. Tu n'as pas la position.
babenga ki na kinga kati aboya kini ko soit pouvoir pourquoi na ko kanga bino soki bo meki bidongo balo bakandengwala yelu Félix Azalem Balundinga ingo sani lemba lundinga azo kosa na lulemu donc Renard tanga kosi kaka hein ouais comme vous est semblé beau les combos les Renard donc au moins balu bande va pouvoir voilà yaya bon les ongs un flatteur vieux dépend de ce qu'on va yumako 37 ans bazwa kangote vieux Félix ngala zo yebisa yo bana kisasa ko ba okuta ko société mo soki safri nini safrikas ezo chaba toilette na ba mapango na bango tout vandi na changwa eza na ba parisien ya otala ba wese vraiment ya otala ba wese o ko tinda $600 te basala wese na lupango na bino bolingo yango wana oza muto normal na chika mani mamona otika koloba mapapa bino lisusu bozo contribuer sur la berere bakolia mbongo yango boye na boye otindi yango kota bamomi bameli yango so bien bandeko nanga soki bazwaki yango kutu bien yuma boniko oyo opia to bakolere ezanga tina obandi vraiment président de la république chantier continue ba parcelle tout place babenga en place sanitaire ouais c'est sanitaire ba place wala nyonso pour ko benga ba typhoïde ba malaria ba toilette continue ba faïence au saili ba tout ba toilette y a bien exactement soko matin hélicoptère ko regretter ba toilette musu ba kanga kitendi ya tombola ko to ba chapano wera ko beta concert et c'est beta na août mais dans la toilette moko le concert wera yo kanina bakangi ka mutazo laver pour zo mona vraiment mi mais ba réaliser pas ça na kin kin bien voilà donc il va tout calmer comment le koni bozo brisquer batu boko misa batu neti komi muta idps neti mutu yani so bezalaki Martin Fayulu azalaki na place na ngana banolo bakanga boy grand frère Martin Fayulu tala berer tala boy to tambola batu mo on soupe balinga bazalaka na poto akabi pouvoir akabi mboka teki no bakosila kate bala ba rebelle yo joyeux mais Dieu m'a dit il téléphone contre ça ba maboko tina ba place ba tobola et toma oye bien côté kasi ba toma bazati na poto tikala toma kam jo ndenge zo memela kini bana poto mingi bozo ya bozo tambola bozo mona ba mabulu na ba kasavu ezo kufa malembe ba kwetu stratégique et bête dans mabulu béton Sainte-Thérèse grand béton na Sabino Dongi na mwana libanda nazo comprendre je ya azo beta pourquoi ba kale lekitro bazo bimisa neti faux président neti ya ko salarié non nazo bimisa bina au salarié deuxième mandat beaucoup rêver alors maintenant comment va fana na ye après beaucoup mo kanga soni et le bio on le bayangunza mwana mboka surtout le mamboka itadika kama kambo ya kufa c'est pas kokate oyo ya kasina ozalaka pour ye à part moi singizila so mutu mo muteke mo ka bimio to komisi Jesus muluba longwe to bandi su grand frère muteke a comme su grand frère propre so ibuteka longwe mbunza au grand frère propre vieillois comme président tout temps comme mais pourquoi bolingite bibilo bolingate ngana nginda la raison pas na yekasi tata ya république natanga comme na yete yuma mo kutu soki saisa ya yembi kaka na banini na yuma na ba yuma ko o saisa ipana ngo chaya na zento mo pampa ba yo distrait pays na ventira pam nga batu wana to mo la kala ba kofi ba saisa ba wera ba ebi ma be joa ebi ke to ba zento ba frère terme ngo zento nini ngoto boboko de tout ça yuma ba 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 terme wana ngala na ba karma pa ba redia misi ba manda chante ba maman biliabel ser mo te place oza ba yebit que Jove ma yebi que to sala be re ro ya ngala le 30 jours bobeti ndule mais rebelle zalaki déjà boso bazwa ki mot de passe combien de jeunes balinga ba kufa heureusement ngala yebisa ke ngo déjà bokeba boko bazolanda makambo na ngabe bazolingo benga ngati la prophétie
matali bino boko benga président akobenga nga bon matali kolobo kitana se ata mwana nkasine moko bwazala kala miki la rotinde les vidéos tala na ojo ayo tuzolo bana poto moninga pe na ye na lobel sous makamba président na poto 2 ans après bon moni va que Congo ngozo changer 3 ans après pour fa où mais là na pouvoir peut-être combien d'années na pesa ka 30 ans mais na silika ka série moko boy asala rasuni ah ostika pour nini moi berer mo entre grand frère na petit frère na rolo bangote mais na eko corriger ngo tanga beti discours wana ya Nations Unies amoni si vérité batu msusu hypocrisie yo monde yoki yo bi combien de batu ba fâché combien de batu balinga Congo ba fâché donc maloba ya malamu koloba na insulté bon siko na Bible nde baloba mututu bakata engenga komona nzambe te Yesu pe bakata engenga tout homme qui est circoncis n'hériterait jamais le royaume des cieux. Si vous êtes circoncis, dans Corinthiens 15. Tela, man mamona, Koko Seruti, Koko Bakemba, les Kassu Muntu. Les Kassu Muntu. On bat la 5 étoiles. Maman Nzenze, Chantal Mpanzu. Vraiment. Maman Kuba. Reine Kuba. Reine Laila. Na saluer présence ya Naomi Lubaki. Naomi Lubaki. Maman ya Magnifica Vuzi. Na saluer présence na yo tebi ke mukolo ya Edi Nondona, Edi Nondona, Masalanga, na mwasi na yo. Vraiment matondo mi. Alors Mamona, question et outil et pas il y a maman Seya. Maman Seya Mutombo tu n'a pas il y a UNAC. Maman Seya Mutombo tu une question de biboye. Aux mon avis, il y a Vital Kamerhe par rapport il y a République démocratique du Congo. Aux mon avis, Vina la politique. Est-ce que Vital Kamerhe Azamuto toko bengana Congo Joseph. Oh ya Bible. OK. Pourquoi la bengi Joseph? Azamuto OK na ya. Aiva ne koto mususu. Kwaza na bamboko na. Malingi Congo. OK. Ndenga bien to mabe. Na ndenga bien. OK. Kolinga Congo ya lingi Congo. Il faut à s'intégrer dans souci ya biso ba congolais. À comprendre l'intelligence ya zana on a mayele ya zanango qui tozana posa na yi. Vous comprenez? Tozana posa na yi na ndengeni. Aleka na ba média ebele ya Congo a dénoncé vérité au bamoni saki bisoke ayibi mbongo ya 100 jours. Parce que naza bien informé que biloko wana nyonso ya ba maison préfabriquée ici il y a. Parce que ayibi la mbongo ngo wapi. Pour ba bebisa caché na ye. Vital Kamerhe aza muto babwaka ki na libulu. Bakayeb sa tata na bango ke mwana o balie na banyama. Mais bâtiment basombaka bato basombi ye bakene en Égypte. Tanga komi en Égypte roi lotaki ndoto. Tanga loti ndoto muta ko interpréter ndoto wala azate. Garçon nani comment nege ya Potiphar. Abina roi mais mutumo azala za danser na matière voilà. Pour Vital Kamerhe azala ba matière moko lisusu. So basali fusion na président de la République. Qu'esprit neuf mais ça clean, ça clair, ça na bonzambe. Tout le monde a ba vision d'orientation pays ndé mususu. Parce que yé mutunde balobaka ndé Zakara lobaki alamba perdre alambi ngonde balamba ka fufu alambi Kabila ndé balamba ka badi abimisi na miso bato. A garder PPRD avant de parlement. Azan a chance de la posa na yena pays parce qu'il est très intelligent. Mais il y a un esprit, il y a vision, il y a président de la République. OK. OK. Abima deuxième fois te gayibisus. Pour comment oyiba il faut ezala pona ntomoni la roate na ba jeep. Faut ezebela et que na banque centrale ba caméra ne ba kanga bande ko ba kulula te mona pela rango. T'as la boza mystique. La raison mon on a karaté à la caméra bozo la ça va tout baba kamba Messi a wana ba kache. Boula que ça fait la roi na ba tour ta l'église pourquoi ne que zonga.
il faut aller dans les médias et belé à ça la sensibilisation, il y a yé mon co à laver face na yé. Et par après, tous en a besoin d'un pays où Potifar a été pas président, a la président makamoko politique on est quoi, il y a bamboso. Parce que dans la démocratie, il était le premier président, il y a parlement. Na kati ya mboka oyo aye kolongwa président parlement avandi ba remplacer Obeminako, c'était Obeminako. Après tout moni sero moko aye, après tout moni mboso aye. Mais bato wana nyonso baza ba tête à pays. Il faut basangisa boule ba yebandeni ba ko travailler na biso na ba bonus to tika inango. Muta ko kokisa 2050 zate. Na biso bino boko koma. Yo koma. Yo apecha dimi. Mais nga eza pasi. Vraiment. Siko so nga eza pasi, bobe minako. Comprendre? Ba vie Félix, ba Vita, ba vie Mbosso. Il était déjà dans rond-point. Mais c'est que c'est comment il peut bien naé. Ba vie belé baza na Sénat, baza déjà pembe na Mbetseke. Et le ba vie Wemba na moniva dio mambenga. Atuninga so yo so ye awa. Mbetseke komi pembe nanga. Et comme na 13 km. Anga balukeli nga lita na se ya mabele. Ba vie ngo bayoka banzembo te. Hein? Et comme ils n'ont pas orienté pays, pourquoi vous n'avez pas fait ça? Vous êtes mauvais. Vous gagnez beaucoup d'argent, beaucoup de rébellion dans Moka, beaucoup de nzala dans Moka, impudicité, mensonge, corruption. Allez, vous vendez net biso aux abattutés. Ok, nous sommes des hommes de Dieu. Oh, tous les sabino qui vont changer, il y a une autre vie. Les incrédules. Je ne suis pas un politicien. Nazo tanga kombo ya chef de la président de la République parce que il est mon grand frère. Mais bateau za pemé na président. Mingi bozana il faut bolongwa. Surtout bateau basana na Mobutu. Bateau basana na Kabila. Bakoyi kolinga jamais président de la République akende liboso esimba. Président de la garçon na ba commune na 24 communes ya Kinshasa basisa ba université nazala mi balé batekaka ketch basisa na polytechnique na campus bateka ba ketch na Zandu nde Zandu panzana bazana lowa nazala moko awa akorijaka balubitre na terrain 6 na Njilia ya Pierre asisa na Allemagne professeur en polytechnique. Donc fouiller na ba ghetto na ba famille ba pauvre bana batanga ba classe basilisa bazali koluka bango misali zate ko sala ndenge nini bato baza pembe na président ba komaneti ba magicien akamata président chaye na gwa azo fingisa président alongo kate na poste makamba c'est belé ou ça va tuna gwa wana. Oh bon Félix ndenge azana batika e yo ka Félix azana gwa te bato nde ba chaye na gwa mutu ba protéger. Vraiment, tu une deuxième question. Tout le monde qui bongo ba opposant ba komaka bongo ba télémaka ensemble pour na kobenga na pouvoir ou le moi qui a Jeff Kabila Kabange mais tout le monde bongo sur mon mboka sur pouvoir mais ba opeka ba opposant wana ba créer sous opposition pour na kobundisa aussi longtemps que mboka oyo ezokende na maboko ya ba étranger moi na mboka koko voulu c'est maman man le temps on a ka opposant o ba bunda ki bongo na Genève et le monde a fait c'est Chilombo ba ko bitu contrer mais mboka ke na kufa et ça quand ndeni comment on a mboka Martin Fayulu ou Adolphe Mozitu comment on a mboka ebele ba toujours contrer na lobia ngai na loba ki makamba bangala ebimineti na fingi bangala nyonso bakomi contre ngate komi contre Jésus Christ a telemaki na Barabas na Yesu batikila bino nani Barabas man ndenge ezala ko Félix asala nzela na ye bato wana nyonso ozomona ba Mozitu ba Fayulu
banani ba Moïse bakokoma ba président na mboko te président mosusu azali seulement là ba président sani bakatanga maboko bakokoma ba président te kimbanga loba mamba osakana nango te après Félix Moulouba mutarozalaka président toyebi prophétie Félix aza 4e président au kimbanga lobaike akoya kosunga biso pourquoi bozo déranger na 4 ans bo akokosala nini bolo balanga na Covid ezalaki awa mboke freiner économie kwei Covid ezalaki awa 2 ans ya Covid bato batambola te botika grand frère na biso makanisi azozwa pona biso po tozomona mana nakenda otala maître Nzimbi na Kasavubu nazokamwa babirimani wana to ezwa ba makadam ba rond-point force wana ezwa ba makadam nzela moko ekenda tipa tamaki moko emati kuna nakenda kote tendance kota mort nzela campus wana ebonga siko balobi baokita na chango elingo ezwa ba makadam tant matete ezwa ba makadam papa mboyi malobalobaka kisasa esuka na mpwama ya nji po banzete moko ezala na atra chango wana ndire ngombe mutu balala sima ona orgue ya des emails là-bas o basali ke Congo lelo ezala bongo chango bimisi ba ministre information Jolino Makelele chango bimisi ba PDG chango bimisi 3e personnalité ya CENI dit Blaise Moniz hein chango bimisi ba Chikebele kotangela nga ba Chikate ba Chika bakenda ba voyage ngazo tangelo bato baza ba 4 pays bato bakenda ba voyage kotanga bango te chango ebimisi ba Chikebele nazo biso to ndo kota filma ba toilette ba Chika boniko hiyo zolo wa chango ebimisi ba Chikebele bongisa toilette na bino ezala impeccable poso ko yosuba kuna loyo ya mundele yango ko no suba la kuna oya no sute tango yo na no suba no beli ya bino zo kota wote pourquoi égoïste oya kuta président obongisa la bino ba toilette tout tozo kende malé deuxième mandat vouloir ou pas vraiment alors bino tu mo na sala mabe ngala mo na mabe ngote parce que atangisi na makila batita abomina bato babomi bato bozo vivre na bango ale ba lo bagala muto na bomi muto te deuxième mandat changement ekota vraiment j'ai la croyance OK na côté encore na si j'ai toujours et Simba Kibongo Congo mais que tu koleka awa mingi na capitale comment est-ce que sécurité et batra qui record makasi comment est-ce que Kibongo ba étranger mingi ba nationalité rwandaise ba ougandais ba tebele na malki bona commune lingwala bouclage ya makasi tchanku kolobate Pascal anatonga indaki makasi kimbanteke lemba pepe simatete ya Kibongo bouger en même temps encore na sud-est Kinshasa précisément awana qui coûte ici je me trompe pas ba zo to mona Kibongo ba étranger na aéroport arme kotaki pena ba étranger alors tu me tu pas encore la émission de Kibongo man mamona alobaka déjà eloko oyo après dira kango déjà parce que pour quand tu songes pas na yo au mona ka makambo na kingunza to ezali mutu moko afuta comme information to ezali vraiment nini na mutu te na mutu apesa nga information mutu apesa nga information na kufa nzala ndeni fa bando futa nga pe bala information na biso ya ka tic tac to za batam PVA ya comment on a mamona d'autant on a zolo besoin nzoto na ngate bato bato contrôler Congo mutu bato lo bepa na ngai soki lelo tozo kanga bato wana kacha pays son excellence président de la république kamata ba benga oni bani ba koili ba mikanda bino bo sinyaki na ba Kabila poko ba président ba corps pasulango kanga Kabila aibi place bato wana ba uti la mamba lo ba soute gouvernement ya Kabila mote koti bato wana pour déstabiliser Congo, pour déstabiliser le président de la République. Si vous avez un moni makambola bato la bazolo ba kembongo wala bazana ngo ba okanga bango na ngola ba poche ezo uta awo asambisa bato wana avec torture danser balo baba nani ba pesa bango mbongo wala ki camarade ni wana soki ki collision na bango wana ya marque ni soki ya na metu to ya ko bayane ba makila e kufa na kombo mfumu kimbangu muzina de tata kimbangu katu zole ne dia ka kolukala kifuru kimosi Kabila politika nam
Mudambu yani katavonda ntietu. Bampangi bamunu baba Kongo lutela mfumu wetu yuna tata kibeni ndoki kena Bwangala Judas Iscariot. Donc yani katavonda ntietu vuidi ndimbu swekemele. Bonjunde kena kwa ni diamboko nge ntie ngeye ibeno sedia kukuka butukila ngeye kubutukila vutuka kuntieno nkiuta sala vavu nkiuta sala Bwangala ndoki bampangi batafua bonju zezi nuni bande kuna biso bato kufondire baba ntinti mais Moutongo Sali Makambanga préparango à la pays. Et vous, le président de la République, vous avez fait les accords avec ces messieurs, grand frère. Tolingi Sumutu Azana Kachalibota Nabiso. Ayakoya. Abima Obongi Salibota Nabiso. C'est pour cela que mon abattoir poto, bato silikapo, bato mona vérité wana mundela yebisa bangoke ezaba Rwandais, mutuba pistona président Nabina comme à la place. Si vous biso peut photo yeba andimi makambo yo pona nini okandimi yango po bazwa chimite ya bale kotime lobilo kakati po comprendre ya wala système a lobilo nyoso to ko lobate e bazwa ma azwa bango ba ya to pia ya yo conseil to yeba olobana ye to za la tas d'esprit moko et plus Félix a mwana poto so za mwana poto zo ina Félix ebite ya oluka boulot. Expliquez ma place au monde. Si vous devez faire un whisky, tu payes la carte hamburguese na McDonald's. Expliquez. Oh, comment vous allez la président place moi comme président son koyate au balu qui l'a noyé. Oh, man. Il évite que Moutoumousso se pose au pouvoir. Il faut acquérir un système one. Batumusso se doit bêta bango na ba fait là. Yo bon ya blague. Mututsu ba ebise momo neza bozoli go diriger Congo. Neza wana nzete ona pozwango. Il faut me laver roi. Ah. Muni ma porte fungwami. Pourquoi il faut porter fungwami? Ce qu'il faut me laver roi. Vert rouge ça la mélange. Ah, porte fungwami. Ah, bah, le baraté, comme sur la porte, vers Moussous. Dans ma kilandundu. Bayango. Ah, nous étions en ébimi. Yango quoi? Simbango, Simbibo est raté, Simbibo est raté. Tala na gauche, tali na gauche. Vers wana bayango sus. Ah, au Simbibo nous étions en Simbami. Ogima Congo koti yé. Tant que bimika on a parlé au rebandia. Yaya Nabino. Just go Félix, Yaya Nabino. To Tata Nabino. Aux rencontres, Félix Yaya Nabokechu. A le bandé dans le musique kuna. A mega out. Yaya. A sundu la bino na ba valise kuna plein na ba micro na bino ko mona hotel. Ndeka ko bimina la brazamba la moko sans visa di. Bozo mona longité. Oui, longa Tshisekedi a respect. Nganga petit avier. Si na ebo lugaka car moko wala basoda bo bengi. Et comme il y a basoda. Colonel Peta mazo alors les bandiga wala mais civil. C'est bon mais mangati papier. Colonel pe angala na kutana papier te mende to zuyo to koma. Colonel bazo a profite. Porte fungwa. Iye mo peta mazo bana bal. Comme yo bandaka la bandaka ya te poani. Ka ko vanda na ba poto wa. Yela nga chèque. Nazo voyager na obima lobby. 2 millions. Otika $17,000 na poto na chambre bengi mutu zwanu wango bino sakara yana bino koma président na bapia koyo yaya mutu zana ba tenye mpia ka Félix komisa bisota pembeni ya katikati ya vert hein ba divorce comment ko sala mapona ba mpiaka momia tekaka yo tekaka te mikolo soki yazo lesa yo abimisi ba sale langage obengani ebana batikali na yo ekomi kaka mbutu respect na ba parler zate moi na zolo bana papa boni ko sombela nga déjà sirvet pour nini
Vous dirigez le pays bien. Parce qu'ils aiment son peuple, ils ont les cas. Si vous dirigez le pays bien, jamais bana baro manquer ba papa ba respect. Pour moi na bi manque papa mta fouté la classe. Ba classe monsieur comme bengi ta monsieur master non ami kili. Asungayo. Président de la République. Kota na ba na yebi kozala ba souci na so potango yaki na njili. Place nga na telemaki na otala yo. Ochaki biso boye na yebi makambu na bino na yebi. Donc il a beaucoup à faire mais ba bavire bimi. Oh Bunagana, oh Barwande. Siko batu ba kotisi makambu wana nyonso baza lointe. Baza na kingakati. Azo ba papier ba signaki soki na Félix, soki na Ngelebungi wana mwesingizila. Kende en tout cas man yo ma papier na yo na vidéo ko yango na kati yango. Directeur à banque soki babumba ba papier yango. Pasula ba papier wana. Vous avez déjà président 4 ans ya bimisa maseke ya. Deuxième mandat, Salima Kambo y'a l'un pour ça. Pour le deuxième mandat, président tout a la position. Comment vous avez fait chance à deuxième mandat? Boza banani. Si vous avez l'élection, nombre de batu bozo kangawana, boza li recensement. Monte beaucoup mo kangabatu. Vous pensez que c'est raison. Non, le baki avant que na élection, il faut que na recensement to yeba qui est congolais. Bolinga kiango. Lelo bozo kangabana. Batu badolo bala bango na ba YouTube na ba TV. Mais gouvernement na bino ya Congo ya ka et vous en avez besoin man maman. Na suki na ngawana. Bande konanga bangala. Boza bande konanga la famille na biso tozana basi ya bangala ba boteli biso ban. Na na problème na binote. Na finga ki binote. Na finga ki moko ya kati ya bangala mais aza mongo bokechu. Mais kofingo nga la finga ki eza na riposte contre Valérie ya bana basi na ya ba mama pe ya bangala. So oya mona ki yango mabe. Azongisa motema sima alimbisanga. Vraiment. Naza moko na bino na ana besoin tozala ba poala mbwa ela la place moko ela mokela la place moko. Bo pekisa ye. Soka fingi marka ko fingi la lisusu eza. Bino nem to bozo koma ridicule. Na pesi bino exemple ba yaka. Bino wanda benga ba Kongo ba bolole to ndima ki bolole lelo ta ba bino ngala ngolo eningo koma neti CG oya koma commentaire wana atala ba nombre de commentaires nanga azo bimaka ka ye moko et puis kozanga mwana quartier na bisote ala bise mani mamona meli bimela mbela bon komela bimela mela zama na tolo nga mela ba na likolte nga za kaya man I'm smoking ganja. You know, ma dans l'esprit na bango ba pasteur na bango ba mela ba whisky. Ata lobi na meli mela men. Matali Yesu pe abenga ge Belzebuli. Kimbango abenga ge ndoki. Onga mutapa mpamba obenga wana. Nga censé page na nga ya monde désolé ka. Yo pe sala page na yo rense o sala na commentaire. Hein? Commentaire pe ba efasa ngo. Pona evinde ba efasa ngo te. O laksanga. Ah. Ouais bah OK, salut la salutation un peu ba na pesi mbote mingi na ba mama nyonso ya Congo na pesi mbote mingi na bandeko tu balanda ngai osala effort bana na bino balanda nga ba mama o boloba ina nga na corriger moi ba langage na yebite langage ni ya mabebi no bomona kana mukili oyo soki journaliste alobi na tuna bino langage yango bolobi na ngai ke o ndongo zoloba ba masoko oh usona lobi en français ochango na lingala na mutema to ochango na lingala na koloba ngala lobi na nga ya koloba na mutema na nga ezalaki face mais na munoko na nga ebimi masoko yo soko ochango na kota bêtise matali yo ngala zoloba oyo ngala zoloba poiza munoko na nga ozolanda très bien donc oyo bino ozomona bêtise na français ozomona ngo bêtise te ba complexé botika batu calme ngali moya lingala soki esengi mbunchu suki liboko na oloba brate barasta mani jasala mani bakemba papa Ramoses place ozali bandeko nyonso oyo bomoni ke bozo promettre ngai
pour un album vous contribuer botinda pas John Makese na sengi na ndeko nyonso ayebinga atelanga 10 euros na batu nyonso boyebinga botinda on la numéro bozomona wana ya John Makese nga mo pe numéro na ngeza 09 70 36 16 16 Peko d'Amboka plus 243 matondo mingi botikala na kombo mvuluzi kimbangu tangu nyonso mituna na bino to bando répondre bino ingeta. Merci Mme Mona. Je voudrais aussi dire à toutes les personnes qui nous ont suivis au cours de cette émission, retenons que nous étions avec Mme Mona. Il a fait un droit de réponse. Il s'est excusé devant toutes les personnes qui ont pu suivre sa vidéo qui est passée, la vidéo précédente. Il a répondu à la personne appelée Bokechu Wayambo, a répondu à qui, comment cette vidéo est embolée, et à s'excuser devant Bino, maman, papa, bandeko. Pour expliquer Bino pourquoi il est bon. Merci Mingi. Nous avons tout balingara bongo émission Sauvons le Congo. Cette émission, ça on va la bite bemoko, qu'on peut se Bino valeur, au Bino Bolu perda, Bolu Kakaba Congo Mani. Balamboka partout vous avez bon les bakou et qu'on a biso beaux zapakate. Dans l'émission et bandaka, beau tiendra toujours scotché branché, collé serré. Liboso yaba et tandoikien. Pour vous informer, émission nabino au Sauvons le Congo, le monde chaîne na mobimba, le Congo ne te mirage pas c'est bino espace, au ligne publicité na yo. Marketing il y a salle de fête na yo. Maison d'habillement. Agence de frais na yo. Top en agence ya monnaie. Au ligne publicité espace na eye banamo kili mobimba, je précise. Publicité eye banamo kili mobimba. Na internet, top de la chaîne locale. Parce que pour votre information, émission où il est appelé la chaîne locale, il y a Bisso Awa Congo. 4 différentes chaînes. Alors, publicité, na wana et kotalema Awa chaîne Bisso YouTube, et kotalema encore la chaîne locale partenaire na Bisso pour la large diffusion. Alors, n'hésitez pas. On a fait collation des grades académiques, anniversaire, mariage, deuil, funérailles, tout. Au ligne événement wana, équipe Mobimba, il y a le Congo ne tombera jamais. Et il y a Ekouvrir Yango. Ton couvrir yango olingi encore tout en bon na kati ya chaîne na biso ke mukilimba et mon yango équipe solide ezali na ba matériel sophistiqué ba DSLR ezali ya kano ba phantom drone ezali ba machine ba ingénieur makasa ba cameraman ba za malunga ba sa musala ndenge oyo elongo ba parce que biso awa c'est du professionnalisme que ça on a que ça. Alors avec même maman na Aya que ça la droit de réponse. Au lingi pour ça la droit de réponse pour répondre au Yasali, n'hésitez pas. Bengabiso toko ya envers yo toko ça la posa ya mutema na yo. Na merci il y a émission Sauvons le Congo. Merci vraiment merci na équipe technique na Mobimba na moni bongo na sima ya caméra Joseph Ndombasi, le père responsable qui prend soin de sa famille. De Joseph Elongo, na ingénieur Mouna Dior. Voilà ça qui image où il m'avait clair na propriété la banda mino. Merci encore na yemoko papa nangai John Makese Israël, autrement appelé descendant Yafou Mokimbango, l'homme du tribunal. Merci encore na Nela Finda, la patronat de Paris, Mukusi Atalo de Paris. Merci encore na Dorcas Ngoma. Merci encore na les grands prêtres héros Kano. Les maestros, merci encore Banditou, il y a souvent le Congo. Merci encore merci Mini, na les grands prêtres GG qui vont va de Bundes, les grands prêtres GG qui vont va de Bundes. Merci encore Nané la fin de la patronne de Paris, chef d'entreprise évangéliste Kakese Olivier, l'homme de Rema. L'héros c'est quoi? Merci encore à la reine Vicky ou l'info. Moi na Lemba original, il y a solo. Merci encore à l'entreprise. L'impératrice, pardon, l'impératrice Pichou Cholé. Moi, si elle est colo, il a pété. Merci encore, on a Gisela Rocha, Mama Bio. Merci encore, on a Maman La Joie, Bia Mbouana. Maman La Joie, Bia Mbouana. Maman sociale, d'abord le moko. Babette a 2 pinets sur ma tamboula. Les fils qui a se déplacé. Maman La Joie, Bia Mbouana. 2 pinets pamba. Pour la déplacement, vous voulez, maman sociale. Merci encore, on a Maman Edith Mpunga. Et la fondation Edith Punga. Merci encore, on a papa Nara Blanchard Kimona, na AVC, papa Nara Aimé Konglo Bibé Kona, AVC, Léopold Makambo, AVC. Merci encore, on a
bandi monene émission na biso ya émission Sauvons le Congo toteni bongo na basango ezoya bye et à la prochaine. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israël Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste, 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais. Défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Yahweh, sunga peuple congolais, bitumbo tozobunda, Esaya nzotote, Esaya molimo. Archevêque Koutounou Fernando, Yahweh, sunga bishope, John Makiese, bitumbo azobunda, Esaya nzotote, Esaya molimo. Pasteur Placide Jésus. Mokpadiko Congolais Téléma Bipaï Bissosa Isaac Mabaka l'étoile d'Afrique. Tenons-nous la main dans la main Congolais. Bonamboka na yo bunda. Loba non 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 non